comme ezana bitene mibale tangu kaka babimisi na boloko bimi mokilo ya yo oyo Congo omonela ki yango ndenge nini wana ya liboso ya mibale tangu babimisi kaka ozo mikando oyo lingombo omonela ki yango ndenge nini. Bon, namonaki lingomba ke ezalaki lokola likambo ezalaki ya batu mingi te mais sikoyo batu balati yango bango nyonso etika suku ya biso bakimbangiste te kasi komi ya mokili mobimba donc likambo namonaki nde yango bongo ya mokili ya Congo pe Afrique yo zalaki tata simakambango yake pona moto mwendo metango bimi Afrique moto mwendo monali ndenge nini Afrique bisa batu mwendo mais tuzana esengo tomoni muto ya ekolongola biso na pasi bangise mingi papa pona kusukisa bazokanisa te awa tolobi tozwi 3 car kaka mabondeli bakokena mosala te bakokena classe te eza ndenge wana il faut tosala pamba te bango moko balobi bolingo mibeko na misala pamba te 3 car wana eza misala pamba te alobaka ke mundele akokoma mutu mwindu mpe akokoma mundele tango baye kokolonize biso po toyeba mosala. Alors sikoyo indépendance yaka mpona nini oyo toyekoli si tosimbi yango bango bakoki kokende na bango biso tokotikala kosala comme ndenge bango basalelaka yango mpe ezomonana. Papa Simon, chef spirituel kimbangiste totundi botondi kasi bachef kutimia bakosilika balobi mokili na yo zwe yango ya yo nde balobi biso nyonso toyokaki bapesi yo mokili yango ba reconnaître keza mokili na yo kasi babindiki likambo moko na kati mokili yango bakoti yango ba magie mingi likambo wana oyokilaki yango ndenge nini. Oh likambo wana nayokaki yango bapesi biloko wana ezosala eza ya biso te c'est vrai pamba te oyebi yango tolongwe na bowumbu soki oza na biloko wana oza na bowumbu zala ndenge nzambe atindilaki yo na mokili kobakisa biloko mosusu te di commandement nde alobi bongo biloko wana ya satana eza bowumbu kuna tokokendaka ezalaka na biso pasi awa okosepela okolia osala manso bien sûr mbongo temps bandako biloko nyonso ya bien mais soki otiki mokili ozongi na maboko ya moto wana aza kosalisa yo ozwi nini eloko te. Invitation toyokaki yango est-ce que ya solo invitation tataki mbuta po ete oyo kosilisa fete oyo na Kinshasa na kanisa papa kosilika te réponse asuka bana Kinshasa na Brazzaville bazozela yango okoya te soki obengami na bakonzi biso tolobaka tosala leta il faut takende nakende. Merci mingi papa na nyonso tosololi likambo ezaka na ebanda likambo asuka ma conclusion na ndenge makanisi oyo nyonso tolobi awa ma conclusion kokozala na ndenge ya fete monene oyo tozoko continuer tina Kinshasa. Bon na fete monene oyo tozoko continuer yo mwana tata Simon Kimbangu oyebi ke tata na biso abimi biso nyonso mpe tobimi soki tozotinda mabondeli po makambo wana eumela te po tolingi te bato babebisa likambo ya kitoko soki eye malamu kitoko wana ekontinue mpona biso tobebisa te yango tozosenga moto na moto aza na position ya malamu. Merci mingi papa. Molimo mosantu basombaka ye te batepe ye te.
Très respectable frère, je vous remercie pour l'installation de grand maître. Bien-aimés frères, nous allons maintenant procéder à l'installation du frère respectable Mohamed Stélu. Frère grand directeur des cérémonies, l'installateur, veuillez conduire devant l'autel le très respectable frère Denis Sassou Nguesso. Et vous, frère. Très respectable frère, grand directeur de cérémonie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le ligne de la droite sacrée. C'est pour ça que nous adorons, et c'est pour ça que nous réclamons secours. Guide-nous par le droit chemin, le chemin de ceux qui ont tombé le faveur, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni les égarés. Aussi une fois maintenant. Frère respectable frère, en hospitalier, la prière. Avant de déclarer les travaux ouverts, invoquons la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Est-ce aussi de quoi, frère? Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers, la ligne qui fait prospérer notre ordre dans le passé et qui a inscrit le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous ta protection et accorde à ce digne et très respectable frère et sur le point de s'installer en qualité de grand maître de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa rôle de charge. Répands sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance,
afin qu'ils puissent, soutenus par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, qu'il en soit ainsi, mes frères. Qu'il en soit ainsi. En directeur des cérémonies installateurs, veuillez faire accueillir effectivement maître devant l'autel. Il passera ses deux mains édentées sur le volume de la loi sacrée. Aussi, de quoi, mes frères, la respectable frère, Denis Sassou Nguesso, vous allez maintenant lire votre obligation. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons transit acceptée, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. Vous avez tout dit. À vous autres, je ne voudrais vraiment pas vous faire de nouveaux discours puisque vous en avez déjà reçu de la part du secrétaire général. Et moi hier, je vous ai parlé brièvement, mais c'était une nécessité à ce que je vous en dise quand même un mot. En suivant vos langages, je suis rassuré et que
les Kimbanguistes, qui ont toujours été marginalisés, seront à partir de ce moment bien précis considérés comme de véritables Aïrois. Parce qu'il y a quelque temps, nous étions vraiment négligés. On regrettait beaucoup. Mais grâce au concours du Tout-Puissant, les choses changent et nous sommes sûrs et certains et que les autorités peuvent compter sur nous. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les Kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France, de Belgique, de la Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada. Eh bien, je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire. Et surtout de leurs initiatives. Vraiment, je suis très content. Et je vous en félicite. Et nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Sinon, cette délégation, composée de 25 personnes, eh bien, cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant. Et je vous remercie. Bagage yana bino lutikangu de côté loyeba ke motif eyali losala makasi sika tukumi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe parce kaka ya na biso mais bato ya Pointe Noire bakolela il faut najonga nabe nadi na voyage anga mosusu soko nalongo na voyage wana nakoya kotala bino sinon ya bango yali bakobombanaka te nga nadi franc-maçon nga nadi rose chrétien biloko yango ozwaki yango mpwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya Kimbangiste bana kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tosalela mpamba te parce tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki Sinsani. Combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki neloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwa okenda koloka bonheur alors sikawa oya kopesa na Sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te ekomonisa ke loyali nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lokomonisa nga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi alobi nga naboyi makambo wana vanda malamu losala yo soto malamu
Nalobi baninga na bino na Paris twana lingomba na kata Paris tango bazairwa epai bakongolais epai. Alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe. Alors bamindele bakoya kutala bango, olingomba tukendaki kutala yango na Kisasa bato motema malamu kasi bato bakubunda asimbi nzela ake nalobi loya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire. Sinon bayambi biso malamu oyo bayaki promete ke baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya. Donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kulela oke trop vite wanda wambamba tukuluwe avion poa ozonga na Brazzaville lobi kasi lelo ya di trop tozedi programme na ngai isi esili lelo yo tika na jonga na Brazzaville parce que dimanche papa Fumalongo akendaki akenda na Angola akojonga na Kisasa akoya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka mikolo wa yadite donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir ya monene loke kulia kona ya lipwa na bino moko te il faut bango yo surtout balia bolia yango na bino sika moko lomoni mosala yadi trop lobi nakendaki kutala papa Fumalongo mawa esalaki ngai ase akondi lokola nini alors albina ngai albi papa Kulutu ntango naye kukamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nalbine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire na jongi baningisaki ngai te bato Kisasa mutu bakuningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyeba ke eyali mutu asi asukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana Nzambe
musala surtout tukutumisa bino yadi kwa bonheur na bino tu ya la bana ya Botosi tu ya la bana ya Botosi surtout ya la bana Botosi makambo yose tu ya la très bien kasi kana tu ya la bana Botosi te mabe oko kulubate ya mwana Botosi alors que okumona ka muninga na yo jua parce que ya kupata kitoko ya yo basumi la kwelo elamba kitoko te wana ya di kunya dia ko so ko tisina motema na yo mabe wana tolinga na bolingo ya solo bino na bukama na lubilaki binango chaque fois na kulubisa bino na lubilu pesa exemple dokupesa exemple na makambo yoso tu bizali na bino kupana na baninga na bino il faut loyala bana epa yoso tu lolobi tuyari ba mwinda be mwinda okukena kukwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo sika dibulu yadi okukima dibulu comme bapesi biso moyen ya kumona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa parce que pare soyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nadi absent hein? Dans 2 mois tozalaki na mission lelo loyala na mission totala mosala lokosala e vendredi bakoyaka lisusu te vendredi biso batambusi moyen te topona baninga na biso batambusaka bandimi awa po biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na scolaire tokomaka susu oui mais topona baninga oyo seconde biso batambusaka bandimi nakoya wa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabonde na makambo yoso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boye na matadi losepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yadi loyalaki na kata yadi ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango yoso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba asa aleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kuvanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange donc tukomeka kosala makambo oyo ekoki kwa tuyali na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino
namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakoti awa ya nzambi malamu naoki bakoti awa tukenda kaka wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple malamu bien tata nzambi akofungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala yo surtout lokusala nini yo surtout bien lumonisaka luya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato luya na mwinda balukaka esika mwinde yali ana sika mwinde yali te balinga esika modidi te tika balela bino bakoti awa na mosala na nini yo surtout lomonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te bekokota na nzela malamu tokani bamama donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur akocontinue mais je reviens. Salaka
tika ete okumisa ye yoko biso asalaka na liloba kasi yo moto asalaka na maboko na yango eshayekela moya lokumu tika ete okumisa ye Zabe tata ye asalaka senzoto na yo Zabe mwana aye mwana ya makila mayo Zabe molimo atwaka nde molimo tika ete okumisa ye Zabe tata ye asalaka senzoto na yo Zabe mwana aye mwana ya makila mayo Zabe molimo atwaka nde molimo tika ete okumisa ye bandeko babongisaki fleur yango tokosenga nzembo na faki baya tokopesa mama mbote nsima nango bandeko bakoleka avant mama azwa maloba nde tokopesa mbote epai ya mama mpe papa na biso esengo nyonso